Oui, monsieur l'ambassadeur, yebisa biso elenge moko akufa abungaki balobi ke bomoni nzoto na ye kuna azali congolais eza mpenza nini koyeba siko. Bon, papa journaliste, merci mingi. Eza sango ya pasi, eza sango ya esengo te. Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sango wana dimanche le 6 octobre 2024 na Pokwa. Tant toyoki sango wana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure nyonso oyo esengelaki, tosezisaki ba autorité compétente mpona tosenga asunga biso mpo toyeba nini eleki. Epuis na ntango wana tozali kosenga ke basala ba enquête, basala ba recherche mpona koretrouve ndeko mwasi. Bon, sikoyo lokola nzoto nde emonani nde tokomi kosenga bayebisa biso nini elekaki. Tosengi basala autopsie epuis tosengi bafaire intervenir disons police scientifique po toyeba eske ndeko amibwakaki ye moko na mai ou bien mutu moko nde asalaki ye piège mpona abwaka ye na mai. Parce que site wana eza quand même un peu isolé. Donc na mbula na ye ya moke mwana mwasi ya mayele oyo azalaki deja na université azalaki elike ya mboka mais donc akweya azwa likama ya boye ezali sango ya pasi mpe sango ya mawa. Yango wana tosengi mpona tozala na motema ya kimia mpe mpona bandeko nyonso ya Congo mpe ya mokili mobimba bayeba eloko elekaki. Tosengi na bakonzi ya Canada basalisa biso mpona autopsie, basalisa biso mpe mpona na police scientifique. Basali yango deja parce que bakomei biso mokanda, bapesi biso baelema nyonso nini oyo tokoki kosala mpona autopsie esalama epuis na service scientifique mpe intervenir mpo toyeba eloko nini elekaki mpona ndeko azwa liwa. Me eloko tokoki kosimba ndeko azalaki mwana ya kelasi aza kotanga na Yango université ya motu na Québec. tonga te na oloba soki azali nani po bato bazola biso bayeba. Te azali étudiante nde tolobaka aza na kelasi ya likolo na université ya Québec na Trois-Rivières. Avandaka mpe na site universitaire. Le 2 octobre abimaki me atikali kozonga te banda abimaki. Tozalaki na elikya ke bakokaki komona ye mobimba na bomoi me pasi esali mpo ete bamoni ye me ya kokufa parce que touti ozwa mokanda euti na bakonzi ya Québec bayebisi biso ke bapesi bango information ke nzoto oyo bamonaki ezali nzoto ya ndeko na biso oyo abungaki. Kasi yo moni nzoto yango tokoki koloba ndenge nini okoyebisa biso aza nzoto yango eza kaka neti moto te wana abetamaki avimbi aza ndenge nini te nasengi bolimbisi mpona motuna na yo wana nakoki kopesa ye ya note pamba te lokola bankete ezosalama epuis ezali na baservice c'est vrai naza ambassadeur mais eza na baservice oyo ezali habilité mpona kopesa badetail wana mpe lisusu meme soki naza na baelema naza na bakonzi oyo baza likolo na ngai oyo ngai na kopesa bango elema epuis bango bayebi nini bakosala na baelema wana. Mais eloko nalingi na profite na micro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo mpo bacommunauté nyonso oyo toza na bango na Canada oyo bayebi ambassade azalaka toujours pembeni na bango soki likambo ezali. Bakonzi na biso ministre d'État, ministre ya affaires étrangères, coopération internationale mpe francophonie na vice ministre na ye bazali kobenga na ngonga nyonso mpo bayeba évolution ya likambo oyo. Kutu na ngongo nazoyebisa yo nautaki kosolola na ministre d'État mpe na ngongo nazoyebisa yo vice ministre auti kokabwana na famille na kati ya masolo oyo baza nango ensemble. toyoki ke bato basiliki kuna na Canada epuis kaka bacongolais te na bato ya Afrique na bacommunauté mosusu bacamerounais basénégalais na bato susu me toyoki kopesa ye yano olobi obandaki kokomisa bakombo ya bato mona yango akomisamaki na kombo ya bato baza bana ya mboka te to nini ezalaki nini epuis ata bakomisi ndenge nini koyeba kosunga bango moto mosusu tokoki kokondane mwana na biso te mpona komisi te parce que opération wana tobandaki yango le 30 août non le 30 août nde tobandaki opération tokoki parce que ezalaki te liboso ezalaki te liboso eza opération ebandi sikoyo
tokoki kokondane mwana na biso te akomisaki to akomisaki te to wana tokoki kokondane te mais bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango epuis ambassade aza na site ambassade aza na banimero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na comment je peux dire a priori nayebi te soki mo eza bien indiqué donc bon et c'est vrai que remarque ebele bato bazali kosala mpona baservice ya ambassade kala bon bato mingi bakanisi ke remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambo mingi évolué na sens ya baservice oyo esengeli to rendre na bandeko na biso baza awa na Canada. soki bato bazosilika ezali mpo balobi abungaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki ye mokolo ya suka kasi bon omoni na likambo wana papa journaliste na ngai na profite na micro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya kosalaka barécupération politique na makambo nyonso te neti likambo ya pasi boye il faut tocompatir d'abord mpona ye mwana na biso akei tocompatir na famille epuis na mboka mobimba ça ne sert à rien que likambo eza ya pasi tokomosala barécupération politique ambassade mboka esika mwana non baautorité omoni papa na ngai na oyebi biso boye il y a naloba moke na français il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines omoni juge to te bato basalaka baenquête po asala enquête fo basaisir ye fo bayebise ke likambo eza boye ye moko mpe akoki koyoka likambo abandi mpe kosala baenquête mais mingi fo bayebisa ye neti sango wana mwana na biso abimaki na ndako le 2 azongi te ntango le 3 azongaki te il fallait déjà à partir ya le 3 bato bazalaka na ye bapesa sango le 4 parce que so otali même message ya mama mpe apesa ye message je crois le vendredi et pourtant mwana donc mpe mama azwaki sango na mokolo wana donc omoni même bango famille mpe bazwaki sango wana kaka na retard parce que bato baza banzambe te nga nde naza awa tozosolola na yo makambo eleka libanda so baye koyebisa nga te na koyeba te donc il faut bayebisa ngai mpona s'engager donc soki likambo wana bato nazo comprendre sens émotion ya bato mais c'est justement parce que sango epesami na retard et puis baautorité canadienne basali mosala na bango tozalaka quand même honnête bazwaki badisposition nyonso pourquoi au départ mwana monanaki te parce que banangere so nga nakendaki na esika wana okomona rivière wana ndenge ezali banangere bakendaki konange na kote mosusu oyo bango bakanisaki ke mwana akoki kozala me nzoka nde mopepe ya mai ememi mwana place bake kodécouvrir ye koto oyo ezalaki sécurise oyo bango bazali na elikya mpenza nano te ke akoki kobimela kote kuna donc baenquête esalamaki basali mosala na bango fo toyeba koapprécier sikoyo nini ekosalema mwana non sikoyo eloko ekosalama oyo tozosala ezali ke tosololi na bakonzi ya mboka ya Canada mpona bafacilite badémarche administrative ya famille mpo baya awa na Canada première donc en dehors ya baenquête oyo tolobi basala baautopsie na police scientifique donc famille bazobongama mpo baya na Canada mpe gouvernement congolais azozwa badisposition nécessaire mpona koaccompagner famille na mpasi oyo ezwi bango. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci.